Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Oui, bonsoir. En tout cas, donc Mathieu Samo peut quel est côté wana? Donc bien qui conversation la bien ezaki ni fala bien na pause. Il faut maintenant tout le réaliser. La bien que na rappelle aussi là. Donc quand c'est bien c'est normal. Donc là ben la zone appelle ce qu'on a bien qui vers 10h10. Donc c'est normal et sinon évidemment tout sur la bien OK. En tout cas, il ne peut pas pendant toute la journée. Comme si à 16h bon moi ça bien qui te donne sur la 30h au yalada. Tout sur la naie, tout sur la tous les jours en basala. C'est tout sur le tout sur la des personnes quand sur tout côté c'est mon collègue tout connaît ça. Mais je vois tout la boule pour poser à faut c'était tout sur tout vers 17h oui. Et moi ça il y a un fait un gros sur la maison t'es bien. Tout sur la qui naie aïe c'est qu'on a continué à l'église mais tout comme d'ailleurs 17h d'ailleurs moi ça la matinée. Là c'est tout comme à 19h tout à 20h mais sur les toutes les façons ça lui ça la paye. A bien à tout sur la na tram pour comme c'est une andako. Donc, il est même pas inhabité l'équipe. Donc, on a quand ça bien et sous. On nous soit autour de la c'est pour les leaders autour de la ou à côté de gens à salir crise na bi crise on sala au ni landing ni. Et on peut quand ça qui paniquer akati ye na iko benga yo mwasi na ye. On a asali crise ndenge ni on a pensa qui tena kebeka hôpital na mina na bandaki ko kozela benga ngana tindele message pour tout na le parce que belo kana fala ki kutika tai sina wucho pita soko kokate na likawana na zombo mpona opesa na opesa abenga akomele message à répondre te akomele pour des trois fois benga na peine normal à répondre te ki l'hôpital dans zone pe na ba fatigue alali na tant comme si ba 16h abenga muto sana kasi nitali na ngamona koma kana ndako naiba qu'est-ce qui se passe pour nous ya mangadi na téléphone era ya kuti na ndako na ya kuti ba tena pausa ko longola mshila saki na ili kola mesa saki mpanzi tukusi mpanzi tone te mutakota ki abimi dans à s'organiser ba lelo ko ndila so ko so longoli tena porte tena meso tena mushi o fait porter mon na ya bimi c'est parti de kola mesa sala manger moi c'est un côté bon atali à se paniquer. Avec lui dans les gens à répondre. Les gens répondent. Le quoi vraiment la taille vient le tête. Avec lui ça. Donc vous avez on a bien gagné c'est les gens savent ce qu'on fait d'Afrique de premier non ça faut d'Afrique la maison. La côté peut ne boya solo norcia. Oui ça va tout les gens ont système pour mon ça faut que les to éviter ce que muto kota ki bossa biso mais au besoin de kota ki na mwasi ne de ki na voisine na biso na grand-sœur nanga. Au troisième personne avec na sima na biso za ki ba confier mutalande biso na sima. Au muto mususu ba lo na kota ki kuna mona ki aleki kwa kiti. Mutakota ba muto sa kota ite. Tant beaucoup taki na position ni. Maintenant on a kota ki na position qui matin moi c'est un bien va à côté de la position genre bazo il c'est ça la première seconde na musika ba la première seconde na musika kwa na ba voisin ba côté que allonger et puis côté na position allonger maboko likolo aoli la mpanzi baso ipezo bi même mpanzi alatika t-shirt likolo atona koti na belele yelvizo oh ya maintenant na tombolier na tiende sina maboko na miminde sina tiende sina makolo quand ça na ngalo kwa na asapena na process abali ko sala mwa panique na siko na sina mimi na bali fungula ye maboko na fungolie na makolo na ni miseli na kusimba to azaki na moto na mama na tirena attention te poza kina ilamba c'est quoi elle grande sœur tango na moni na yo kama maboko na ye eza ya kokanga makasi makolenza ya kokanga makasi na sisi ko liboko na mana koti sena nzoto na moni kata nzoto ne malili na teli to ipona yo kasoko mpema na moni au pema te na isi kata na moni au pema te tango na sindi na matoi na matoi ni malili na yo ganga na mimi masa ko malili kanta na nga azu ou doni fa baki ko saide ko to prière donc alali akufita ko la matanga ti afongoli abalo sali ndeti kuya azu ou doni fa ti na afongoli mundo ko ka muke asali ndeti mutase kasi kuya
Apakai, on a parlé quand même d'abord. Tant que c'est moi qui sais quand même. On a dit la seule chose c'est moi faux sourire, on peut pas faux sourire. C'est comme oui. Nena de kokata nyosi ya mwana tamba ba pombe ba yebiso tozali apo na kati nga na osi na zo ko basami nga na zo ningi sa etant samia na moni nga aboto nga ye na nsoto sami ba misingela ke kuti ya gravité donc tant que ba batali na kati ya t-shirt tu voyez ba balise kingo na yo kinga moko samia na tinga bisa moninga na ye na ya bombo na ba ya ki ba réanimer ba bis aïs moninga ne ça dit rien c'est trop tard là tout dit mais c'est pardon au lobby vous avez dit oh non. On a dit rien, on connaissait non, la famille, nayoki pasi, ta nayoki, il a remis bomi signe de konabiso luison. Nzoka, akufi pour na chantage, ya ba camarade nae ba tiktoker, ba s'associer qui na bourreau nae mouton na kasa ma be, ba salier ba chantage, ba harceler ti akokite, tension comme mata. Le chantage, il s'allait 4 mois. Non. Pour une petite histoire, Louison, en 2023, vidéo na ye ibima kayena mona mbali, a aussi mona mbali wana bateton. Ayaka kobeta bisolo a lobi que il fallait qu'il boaka, ngunda nde boaka na poto, aboaka ki ya des fois, il fallait que moi preuve pour l'ex que asa penda mutwana pona poto apesa bakangunda bien so kozandenge wana. Batu mususu ba yakipe ba charger ki makasi. Famille na e tombokaki, isalemaki o isalemaki to ko condamner pe famille ba touté parce que ya na famille mon côté ba sala kana singo. Mais ya moté muté bomaki. Parce que la première impression o elina ki ya ko sala que famille ne bomi et famille mabé. Non. Malgré vidéo ane bimaki akufa kité parce que il est en 2023 et ko sala que pona ko banga famille pona ko banga bato. Comme Kosambela, mais Kosambela que Satan attentat qui est abimaki na moninga na yesu mobile na 2025 vers la fin ba filma qui a montré ba vidéo et makandenge nini harcèlement bandaka à partir la vidéo na ya 2026 harcèlement sali 4 mois tiko boyo ka ba kombo ya batwana na kati ya vidéo na otela bino o bino moko boyo kango congolais azamotima mabe na sepeli mingi na conseil Clef apesi po na bande ko na biso o bayaka na ba mitakala bato toko banda ko sala analyse na mutakala ya mutu te toko attaquer mutabimisi mutakala ya mutu yoza fainéant o luka kambo to luka mbongo na ba chantage mutu ata sali makambo sala ngona nzoto na yo tiko ngami mbali wana ku famille perdre to mona ke sika papa na bango zo fanda bande ko na ye bindo to boko la bande ko na ye boko la famille na ye ata ko boko la te mais kaka ke to zana ndeko na biso papa na mwana na yazo mwana kaza mwana moko azape moi ali bozo te mwana mibale te papa na za mokolo pour avoir un enfant de 34 ans a mokolo penza bolanda Clef ndenga za ko expliquer ndenge likanaki ngape na olanda na bino to tika motema mabe chantage ya ba tiktoker alors koso bozo yo sala ba réseaux sociaux pour na ba vie ya batu bo tira ba vie ya batu en danger to boite ke tozo fana mokili to beta ka masolo ya batu mais faut kotala lisoni ya ko beta lisoni ya ko beta te bolanda vidéo ngape na olanda na bino vidéo wana bazaka nango ezake bazo beta ce système atindika chakal ke tozo conseiller ndeko na biso faut pesa mbongo pour ba bibliothèque tandis que bino bozaka na ba vidéo wana bolakisa ngo pe pa bato yango wana eloko ebomisi penda Louison eza koyeba ke bandeko ya TikTok o bazaki so akoti ya kobeta ba 3 4 4 5 6 bazana ngo oyo botikala ko comprendre te bandeko nanga Louison n'avait pas d'argent azaki pe non stable te azaki non stable te bolanda ba vidéo auto sala raté bolanda ba ndenge to lata raté bolanda ba biloko to dégager na ba vidéo te vérité biso mokam to yebi vérité biso mokam boyebi na ko lata bien na sali vidéo na ko kene mo na restaurant na sali vidéo na ko lata bilamba na musala na sali vidéo eliko laksa teke na zala kozwa eliko laksa teke na pambo ami déjà la famille muto yebi vérité ezaka ngana téléphone na ngana bato baza ba proche nanga eloko excuse eloko wanda ko senga pande ko na bino ezaki eloko nanu na ndimite ke na vie na ye atikala ko simba onda zaki na poto prévane ba laksinda kuna bango excuse nga ezapo na koloba mabete mais azaki na ngote bobomi sinde kuna bino likola tozana matière na yo bino bato photos ala ini bino bato internet photos ala bo moko
nga na otiko défendre même cas o ebomi moi na ndeko na biso mobali na otiko défendre ngo nzambe na likola zo mona nga la dame en question ata $1 na ye soki na liango na kufa bana nga batika la orphelin Je suis désolée pour te déranger. Oui, tu voulais quoi? Je peux juste mettre quelque chose à la télé. Non, je fais les Mais lives, avec attends. le téléphone. Non, attends un peu. Mais attends. Après. Non, tu sais lango awa. Je sais que ceux qui bande comme ça ba congolais, engeza la tindika chakal. Na yebi ndenge internet ekendaka. Ba congolais mususu, ngala koya ko zope dossier, na pesi pas fille musu internet. Ba kompe ko harceler pour na que fille aza mutabozui. Na que mobile na za mutabozui. Mais na sali yango awa na Canada, ata $1. Na suis ka merci. Et puis na sala ki on a motema na nga mobimba. Pourquoi? Parce que c'est ma sœur, c'est une congolaise. On doit défendre nos sœurs na tango ba pasi. Tout s'attendaka rien. Moi je mes garçons la famille. Na lobaka chaque fois na osali kambo malamu, na na posa nzambo zong selangate. Pensez ka na ba nanga. Na osango pour na ba nanga. Lobi na kokoza la tenza mbako permettre azwa nga soka lingi so eza volonté na ye. Mais ba nanga ba otikala. Yoka mawa. Ata na ba action mususu na osala ba nanga. Ezala pour na ba nanga. Mais comme mon ake, ba hypocrite belé bosa ba live. Bo yeba ki makambo yo. Ba hypocrite belé bosa wana, nazo mona bozo tondi sabatu, bozo sala ba live, mais boza na ba vidéo yango. Parmi ba trop bobanda ko benga po bolo banaye, sinon ta ko publier au mundi, yo changer des jours comment déjà na bonzambe, ba to suki ba yebi, mais bino ndi mutu bo sali penda kufa. Eza bino ba internet parce que so ezaki ka mutu wana na Luison, Luison nga zo na ngo sérieuté. Angaka zongo sérieux tanga tchongo na motema te mais tango ba tindi yango déjà pas bato ezaki ba proche na ye ba solaka na ye bazaka na ye o ezaki nga na solaka na Luison et mutu moko boazo tindi nge pinga na tindi Luison bino ne mutu bomaki ye bino ne mutu bomaki ye. Est-ce que je peux dire devant moi que je peux mettre quelque chose à la télé? Oui, appelle-lui. Alors la famille et loko nini yaki koleka et sali que Luison akoma ko mona pasi Luison akoma ki ko souffrir la famille. Aza mutu moko aza faible na mutu na ye aza mutu moko ka ba problème te harcèlement les kaki et genre ba vidéo o ba ba ki ba publier eza ba vidéo mususu ko kanga mutu mo ba bo publier mais comment na ke vidéo o eza ke yo la sabiso bo nzambe au changeant et que yo bongwani vina o pesi pa nzambe mais comment na ko zoka sentiment na mwana mobali ndeko na biso amona kike na kokufa na kokokeloko te donc déjà ce qui ya liboso bebi sa vinanga pour na bande ko nié pour batu ba yebelenga na position wana te mais batu ba bimisi yango et loko nini et aki osala oui il fallait porter plainte oui mais ato porter plainte ba porter plainte na batu bozana bango sika moko mais ceux qui vidéo wana eza déjà musika ceux qui za na Congo ceux qui za na Mbandaka ato porter plainte au porter plainte bon sur na Mbandaka ba bimisi yango c'est comme loka na France ngai a na victime na biso so to gagner parce que biso a la dame en question a ozonga na tribunal hein. Yango vous allez remarquer que dans bet la no lisolo ya okito na kati na obeta ngo lisolo parce que tozo zonga lisolo tribunal parce que okito na tribunal aloba ke ayebi patité mais na vidéo nanga awa ayaki ko confirmer que nyonso o pati mobia aloba ina bino c'est mon ami alors mobali wana na victime bazui yango yango moni pati aloba ki soki ba condamné okito ba condamné ngate po ngai nazali coupable té. Mais pas n'a confirmé, a confirmé qu'ils ont quitté tapé ça na live pas confirmé. Alors la victime na mobali ne ba moni on dirait que justice sali musala bien te donc tozo zonga li susu poto ke ko samba. Poto za ba vidéo côté ya Pati Moubiaï c'est mon ami. Nyonso lobaki ngam na lobaki na ye. Yango bo moni justice et ko condamné patiti. Mais le quoi lobaki yango tozo zonga li susu. Et puis avantage ezaki awawa. Yango moni muto atre ye wana mais a okufate comment? Oui, as impliqué, mais as quoi impliqué? As impliqué parce que au quitte on a tribunal à l'obango bien, à l'oba que non juge, mon qui moyen au sangisa parti na dossier ôté parce que pas na bango ça qui n'a rien au bandé ko prouver que parti aussi azaki yé pendam tabania ko jouer rôle ango. Mais au quitte yé moko aki ko lobango na live, yango no moni tango matina live bande ko nanga, il faut za mayele. Parce que to ko sala ba live yo za zobo matina panel tant son ngapi na osala émission na zoba mais batama yele balekio bazana se bazolanda te wa yete wa Canada alors et sali ke obimise loko onia na justice mais na live a obimise yango ke nyonso patia loba c'est mon ami ngam na yebisa ki alors au pesi batu kanda malgré aux yeux dossier criminel mais bandimi ba ozongi so sous na l'état enfin ke ba ozwana parti bazongi sa ye yango sko eze loko oyoyo ndeko na biso moya ko sala ngo ezakité donc bata TikTok pe bana kati bata TikTok pe ozana kati ya makambo nyonso oyoyo oyezake ndeko azui harcèlement chantage na kati wana et sali que oui akufi et sali que akoki poa wana te avant di atali na koya ki liboso
Bato balimbi Singapour na yaki na bonzambe. So kati na bonzambe na sali li susu. Oh frère, ngasio nazaki yo, nenge na tala wana te. Nga na part nanga nenge lo ba je ma vie. Internet eze loko yo ekoleka nango. Mais ngai na otikala. Donc ngande na zaboué, soit to lingingo tambolanga, soit to linginga te tu dégages. Ngala koko kufa te makambu ya kokufa o tension bando mata comment ina ba tension. Pourquoi? Parce que batu basala ngane musala moko bazaki wana pona koloba ne pesa te, pesa kaka te e ko sa mabe puis point na ya faiblesse zaki nandengo komi de ko sambela. Soki batu ba yoki e ko sa mabe atali ah ngada na mi pesi panzambe. Batu ba ibi na bongwana. Mais kana kati ko bongwana ona sali lisusu. Nde loko ebomisi yangwana. Oui akufi. Nde loko ebomisi sinde ko mobali yangwana. Biso bato internet. Il faut to soutenir baninga na tango pasi. Mutu jamais ko yelo mutakala mutu yo monango matière. Bato msu bana mutema ko supporter te bande konanga. Mutu msu ko mona kake mutakala linge malibanda akoyo mi boma ezara makamba solo. Ezara makamba solo la famille. Et bino bato yo batindela bino mutakala wana pona ko lakisa ko lobane ki il faut pesa mbongo. Bino bozaki bato bokoya ko sunga luison za la lelo en vie. Bino bozaki bato bokoya ko sangana contre mutu wana. Bo ebisi yo moko nongo zaboye. Soko meki to bimisa yo. Bo protéger mutakala ndeko na bino. Mais lelo nde to zaboye. Akufika pone loko lokwa mutakala. Akufika po moni aboy na ebo mona e que aloba na bino azana bonzambe mais bon mona na sentiment qui des fois yango eloko ebomi azaki na venir rebeller atiki mwasi na zemi abana compromettre mais bobomi sinde ko na bino pourquoi même bino bat mais boza ba hypocrite ngasko biloko abondenga na kokokate bozo sa pe ba live ndeti bozo yo kamawa non web ça ba vérité que boza na mitakala ne déjà bolo bana batu vérité que mutakala na obando sengele mbongo eza mutakala moko ezaki protéger ti bato poto bozaki zaki na bato internet bozaki zaki nango si yango bosundola ye mokoto bolo ba pourquoi bosundola ye bomona solution na ba live na bino bomona solution un certain temps bana ko kangama na bato c'est pas que bana ko kangama na bino abana ko kangama na bino lisusu te parce que akoma ko sambela non c'est parce que yebaki que ba force boze belé ayebaki que parmi bino bato internet na kati na bino eza na bato belé baza vérité. Et ça na bato belé boza wana boza ndeti bo beta tindika chakal bozo yapa na ina ndenge ke ah soki siko sali boyete to kusa siko nini fuka ko lukata mwanda momoko to pesa mais oh bino boza bato fali bo sangana bolo ba non soki yo bimisi biso to ko nini yo est-ce que boyebi nde babangi sa mutu te nde babangi sa mutu bino bato ya bosala ba tia achelo na TV s'il te plaît bino bato bobangi sa bato il suffit bozo ka elongia mwana mobali wana ya pamba tanga bandi ba chantage boyena ngona live bochie tango tie bolobi kaka la famille nani yebi mwana mobali yebi mwasi na yebi famille na ye aye la biso makambo na privé kaka bongo mwa mbala na ngabanga parce que na privé bato benge ba ya mwasi na ye famille na ye benge ba ya sko bonge bo sa ndeti bokaboli guerre yo oza mutakala ndeko na biso toza na famille no to na nyonso OK yo zo mutakala bwaka yo to obwaka biso ko to publier ke uti pa na yo to tie na famille no c'est comme ça basala muto alingi anyo ko la ndeko na bino donc bo sangani bino notre groupe ya bato bo sara ba plein na ba live contre ye ngeli za simple mais comment on a que bo jouer rôle bo tchelongi n'était pas pour le bakala qui na luison mais bo tchelongi n'est pour ko senga matière na yeka bo bomba tabatu na commentaire asali nini oh tonton jouer oh to yebi tonton Patrick asali nini bino bo insister ka bo la biso makambo na asali loko moko grave sans pourtant bo expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé à partir de wana yemo ko banga mona nga père de famille ngai boye bachanga boye mutakala epolele na téléphone yangwana bandiko nanga bo sedaka na chantage te mutu aza mutakala na yo mutu aza na babiloko na yo tango bandika ko meka yo o bloquer parce que bazaka na mode opératoire moko bakabola rango aza na batu na Kin aza na batu na Europe aza na batu na Canada o ezaki bako bandoluka batindela o ko ba bebiso mutu o CDT et à chaque fois lo mo rabongo zo comme la bino et vos clips en miniature et batu moko confiance pembeni o ko confier na ye. Aujourd'hui, si la dame a mis Boma quitté, c'est parce que j'ai été là. J'ai travaillé avec elle. Et tout, mitaka au Canada, mais et tout li. Pati moubi azan, mitaka la victime na biso, mais on mekande geni. On mekande ni ake ko panza. On so ka meke biso, ne donc so sentir ozap na mitaka la mutu mais yomogo yebi ke ozan eloko ko sa na ngote na niveau wana nde basalaka. Bongo nde ba travaillaka. Et yangwana ba hypocrite belé, arrêtez à ko sala ba live. Ne kona biso, non. Bo travailler na mutu asali ki akufa. Bo zala wana bo sala eloko te pa na ye. Bokimaye ebele bokimaye ebela bato bosaka na ye même moral bokimaka ye exactement que yem takimara bino pas comment ko sambela non bino bokimaka po bosaka na mutakala ne vous ne croyez pas à ces prières yazo la sabiso ka bongo na ebi nzambe mais il y avait des gens au baïba qui katikali ko bongo na te asa des fois bato Europe bato ba live ya wana bokimaye merci Michael bokimaye la plupart à bateau bobandé ko chiller na yebo zaka na yebo mata na ba live botambola bo beng sakina ba manifestation à un certain moment bo kabwana kinaye mais qui vous a dit que je suis ngana comme sambela je dois me séparer avec vous
brutalement parce que séparation na yena bato na ba tiktoker ya ba Europe wana ezaki brutal. Est-ce que bokabona ki na ekaka pona vidéo na liboso e bimaki to bino bokabona ki na yepo na sous-sol boyebaki ke azo sambela me abimana mibali. Et moi, je vais vous confirmer que Bokabwana n'a été pour la vidéo à Liboso. Parce que la vidéo à Liboso, comportement n'a avant, n'a comportement après vidéo, a comment qu'il des personnes différentes. Et moi, je pense que mon union, surtout à Salima B, a singé esquisse, a changé vie, a un droit, il y a vous allez pardonner au sein de la communauté. Et ce qui est ça qui a changé qui, n'est-ce pas que tu vois que vous allez toujours des beaux qui n'a il pris, mais à tika les frères n'abisso. Mais là, on dit de ça qui que, tant où il y a comme on Belanzambe, séparation brutale et salama, au kataï no makamunyo, sur ben sakena ba fête, à comment isoler, à matana ba live, te Bokabwana. C'est parce que, deuxième chance, oui, TikTok. C'est parce que vous avez dit c'est parce que parmi vous, il y avait des gens qui disaient Tala Oazoko Sabato. Tala O, des fois. Tala O, Tozana Dilo, vous avez toujours na Babilo Konaye. Mais ça, bon, on est ça, opéra qu'à la famille. C'est comme ça qu'il opère. On a changé. On a tiki avortement. On a tiki kosala mabe. Mais ça, on a rosawana pour nous tenter yo. Mais beaucoup ko bois kangate bobo manga ponga na kui. Et ça nenge moro ba miyibi yo. Et ça ke bokena kuiba na magasin. O yiba ki o tiki o binzambe limbisanga mo yibi lisusu. Et ça nenge pasala ki akoya ki a changé. To limbisie. Ma kui lisusu. Mais vous avez travaillé, vous avez travaillé avec le méchant en question. Vous travaillez. Bino na kati na bino culpabilité wana ezate bozo mona comme si que non, nous biso to ba frère na ya TikTok, biso to sala keto to yo kanisa bango mi balé ya wana to senga mbongo apesa. Mais non, déjà ko senga mbongo est-ce qu'il se passe muto nga bom sa frère na bino vous jouez pont. Cela veut dire vous êtes ensemble, vous avez travaillé avec le méchant en question. Parce que si réellement vous avez na quand yande ko na bino pour protéger votre frère, qu'est-ce que vous allez faire? Bon ya bo sangana OK, mutaka la o compte combien de personnes? Et ça pas na biso 5 bon tout ça ni de quoi chantage ya makas biso to cédé bon live biso ni 5 boy tout ça la live to cha photo na ye mon non ro ka pili comme na photo na photo na to beta liswa mutakala te na photo na to beta lo moto to lo baka na bato yelanga famille mona mobalo yelanga mwasi na yelanga bana place batangaka et lo ko ngeno tu vois makambutu ba lo ba pona kombo na ngana beauté divine na merveille déjà eza lokuta non ke na bino malembe beauté divine na merveille banda ba ya TikTok ba sola osomona ba ko ba solola te non ngana merveille to solola li soute non to ke malembe luzo le ba pibiaka na TikTok na défenda ka ibaza la vraie da batutu na défenda ka oui na mona ba commentaire batangi pe kombono parmi ba moi qui l'avais défendu ba finganga pona Karine po a défendre ka na live anan Karine vidéo azolo bana na live nanga. Vous comprenez? Pour les gens, bon, le makamba 30 000, batiki testament na kombo Rosette. Vous savez, toi bana mikete déjà boyebi kinga na mboka to lubanate ba chinois to yoga nate. Toi bana mikete. Ce qui muta kufi na poto luzo ba lobika kufi na 15 heures. Si babandi ko rallumer jusqu'à quoi on est bimi na 3 heures. Na testament wana atiki komaka ko tira kombo na ngana beauté divine to senga ki e 30 000. Et tant que toke malembe te toke malembe ya zela ponga la solo na ndekone zela toke malembe non na ekombo muto zela mama koti ana na olingo za la lespo ngana za muto na liga vérité na makambu na ya akomi kombo ya mutu te mais voilà. Parmi basi oyo bazaki na mitakala na ye wana lobai na bandeko na ye mais na papier wana en tout cas koti wana Rosette ezali oui comme okay. non komba Rosette ezate c'est là bango non te le ba ye na ngona TikTok merci beaucoup yo le merci beaucoup de confirmer. Merci de confirmer que bataki kombo na ngate mais je pense que na papier batangi kombo ya ni mutu ni yo ni divine mais yemoko na bandeko ne batangi ba kombo bango tu vois batuna nga ya Jires na na explication que non Jires mutabeti luzo ezanga non quand on a défendu qui bato belé nga na fodi ko to bela pour la défendre qui luzo no bato belé et pourquoi nga na yamba luzo l'air na yamba luzo na yamba pe parti que mission bazo tia wana l'air bazo sala rando da bango mibale na bi mais finalement likama bo wele na ni ndeta tuna ka parti qui question na émission des parti qui répondre so non comprendre te bato Rosette Bosali kota la luzo ana on a diplôme à formation moko te na poto parce que biso na bango to bandi TikTok ndenge moko comment que nga na ko sala mutu chantage à 30 millions l'état tango l'état ko zo téléphone na mutu akufa banda ba quête autala que oui abane ko so na Rosette ko ta sala que chantage à 30 000 € pour asani après ça li crise à kokité et puis bino communauté mboka a problématique au ngela makam azo ya pas ko sanga makam bozo ndima pe boza na pe Rosette Kongo ça na question baza na TikTok ya pardon oui na question ka mboko na tuno déjà nga cliff na rassurer OK na papier wana ba oloba izana ni kombo a moto mais l'explication est claire mais izana ni kombo non ni kombo congolais moko yoka na ina tuno okabu Rosette yebisa biso vérité vidéo ya Louison ya mutakala o ya sika o ya kalate ozala nango vrai ou faux ya moni papa nanga zaka musala nzambi pasteur nzambi que ça bakunda papa nanga tikolo mona tombo na ite lisolo mutakala Louison na yo ka ntango business je te jure lisolo te na bi vidéo wana so na téléphone nanga nzamba modi nga génération bana nanga et puis nanga za la maudit
nzambo apesa biso pema. Donc vidéo wana na yebi yango te na yo kongo na TikTok na tikali ko yeba yango te na soki nga Rosette kande papa na ngazala musala nzamba salela nzambe bo jeunesse ne mobima vie na ye mobima vie na ngeza la maudit génération et puis na lo bango devant partout na TikTok génération bana na tina ko bota na yebi vidéo te na za na vidéo te. Vous comprenez? Na tikali ko soit vidéo ya luzote et puis na sala rappel soupe ba matière te mututo ayebi na ya kana pesu na Congo sa te na koma soko mo actualité za beze za na coach ona na matière ya mutu boto na live na poko na pesa ka nosti pona koma oteka na koma okipe donc soki na vidéo wana na yo ko na live a Patrick na tikali ko za na ngote na téléphone na beauté divine na komelele mbodo te na yebi te soka za na vidéo je sais pas vraiment c'est tout qui question monsieur Zanini ya non en tout cas ya motuya ezaka wana parce que na famille na bango bayebi 3 filles oyo vidéo wana bazana nango mais 3 filles wana bazana pe en contact na ipona kolobana ke batu wana bapesi biso bobiso to publier te sola na bango yango moni ndeko moka mati awa auti koloba ke la fille ndeko na so ba fali ba ikoko abande koloba na émission basala ki na Karine que il abande ko conseiller komi bomate donc so abande koloba ne komi bomate c'est que abande ko sola eloko oyo abande ko tungisa ye. Donc yo na pas no so yebi ke ozana na vidéo wana ke bato na bango te kolanda bango te ba cha pression te kokota te na pression moko te ya na pia kitoko na na bango pression ezate na sina zo dia ba pression be na réseau so kubisanga pression moko ezate. Merci beaucoup donc gardez calme na yo ko te pe yo mais na ebite me quand tu na boté division waza na vidéo ka wata to mati ko kifume famille et banani ngonde bazaki na ngo bane ba no jouer intermédiaire pour la koloba ndeko ke solo la sala quelque chose. Bon merci na kiti ngana musala merci. Ya Madiva bonjour. Fongola no micro. Non ça fait mal. Eh nzambi nga moi mobali yo. Plus 35. Ne m'appelle plus, non je te bloque. Il y a mon numéro na bio nanga donc si tu veux m'appeler soit numéro nanga na bloc. Ne m'appelle pas non bloqué yo. Ouais maman, Madiva fongola micro. Oh fongola no micro. Allô? Ah, nzambi na ngai moi mbale buya kufika boye. Zela na fongolo. Oui, allô Matondo, bonsoir ma chérie. Bonsoir, bonjour. Bien, ya bora bikote hein. Ouais, c'est non qui me photo. Na landi elo ko moi mukini za mo mulai. Bon, normalement na ngana répondre ti hein pour na image ya Luison. Parce qu'il y a batu mususu to mo na réseaux sociaux, baza ba hypocrite. Ouais. Moni. Ce qui lelo, bazo comprendre té pourquoi n'enregistrer qui Luison. Oui, c'est ça. Il y a une question dans la pourquoi on enregistre qui Luison? Baba mbanga mabanga, mais tous à la vraie. Maintenant, le na bengio, et l'homme le bin enregistré divine, au sala ou au salate. Na comprendre question te lobby? So inga na bengio, ou beng na beng à côté. Et que moni na bengio, et l'eau est enregistré divine, au sala ou au salate. Mon thème na yo le bien enregistré. On a déjà enregistré, donc on tient dans encore répondre était pour déjà ça là-bas. Et non moi matinga ke appelle au suspect enregistré. Non yo pas thème na. Et ça enregistrement ya mabete parce que voilà ngeyo kani. Oche la bango. Enregistrement ya mabe ya ko triquer mutu. Ba chaka voix mutu te. De bosser la téléphone. On était en train de parler et l'eau est tindinga la kati nanga. Je la m'a dit vas-y là. Avant cette explication na moi ba sous question ezali. Oui. Question ngeza boy, moi sous question moi. Donc audio oyo est la première fois na yo na vie. Bando ba internet. O solana Luison. Voilà, première fois na vie boyo kango. Luison. Oui, na yo ko déjà na yo donc la première fois o solana ye. Première fois na vie na solana ye. Tanga benginga liboso. Parce que ndoko lukanga. Oyo ka bien ndoko luko. Parce que na un message na yo. Et ça message nanga, et ça même pas ça n'a rien à voir na bata TikTok. Tu vois? T'as mis un message nanga. Matondo quand tu pries, et ça là ba message muso zwaka. O sa ela nzambo zo sa ela ngoti ba bengi yo pona ngeza lokola 4e message o ba ba pesa ngana faut enregistrer message parce que abanda ki liboso na fc zela. Na bandi ko enregistrer. Na bandi ko enregistrer. Soka banda ki robetela nga vina ye, matondo na intérêt ta ko enregistrer Luison. Na za na intérêt. On est d'accord? Batu batika ndeko balola makambo. O ba bachanga mutu liboso. Mais to zaliawa. Luison azaki parmi bateau yo autre lobaki annonce pe anangate Patrick bozo bomba bateau basale ba chantage boningo so beauté difi botie liboso na ndeni ata bolinga ngati mais boza sincère vous comprenez ezalaki bongo ba o batala ba biso ba dike oui ezalaki bongo vous comprenez et o sala nango pe makamba Luison continue ba dépression de bomonaki Luison komi ko sambela
nakosambela Luizo abandi kozwa bataki parce que makambo matondo na famille Luizo pe babandolaki Luizo bakabwana ki deux parties omoni Luizo soka kufi eza ebandeli ya réseaux sociaux na famille pression basalié ozawana matondo je ko yebi omoni effet que ya bomba ki intimité na ye ayaki na réseaux sociaux azola sa tonton m'a dit ba bandoko finga ye Luizo tika ko finga mututé ke des fois o boye ala kisa ki position té vous comprenez faire dit quoi comme beta bâtir et ba musu boka sa ba yemba ka ba frère ba na ba frère té ba des fois parce que ça est là qui fait zoua Patrick a dit qui image moni na koza na moni garçon a bandolo ba bêtise garçon no ba bêtise kombo na yo akoye ko utiliser comme beaucoup tene ah moni o petite sœur na kata simbi yo mais na image a tie moni ye moni azaka momi nanga eloko Patrick asala ki yango na vidéo oyo ya tie pa na ye wana bokende kotala azo filmer mais azo sa l'impression ki ayo ki sa fali ayo ki sa ferdi koko zoua ce qui Patrick azawa mbule betaka tozora mu pepe ferdi koko aza baya komata ube basala ba lèvre ba oui beauté divine azo ba makambo solo oyoki beauté divine alo ba makambo solo c'était comme ça Rosette Rosette pardon ba no solo la bien na nani ndeko na biso nga mutakala ya Luison natikali ko zwango te na téléphone nanga natikali ko zwango te kaka ba tete ne to mone ba video nike ba te Patrick quand s'il te plaît ba teki ba micro na bango ka ya ba nike wana eleka omoni ba to komata na live ya nani ya Rosette a sali live ndeko na biso amasa mata a défendre ye ngala tourna na ko fungula live na live wana motema na ngeza ekutu na toucher nini Luison te na bandi même ko conseiller omoni ndenge tezaka Luison na live nanga okoyokango na voice okoyokango na voice wana azalaki parce que banoko bangela nga ke beauté divine tellement linga ba deux fois te mais lelo soka sele linga live na zaïk ngala sala parmi bateau ngala faire descendre nani Luison je crois que na sala live même le même jour nga se souti ami boma parce que ça qui benza abati mais nga motema nange boyi elobi nanga kosala les live à ma bête Luison nyoso lobaki yango wana place wana Luison aye ko sentir amour na live nanga ke mutu na banda ko bangela o comprendre na noko bangela soka sali live bako bani bango madi fa olakisa nga amour mo na yoka na live no na ko comprendre que o banda ko linganga ngande Luison na banda ko considérer yote ezawana vous comprenez na ko poser question oui question na ngeza boy madi en tout cas mutu matia na live auto loba na raté proposer une question pour nous répondre on a la grande donna mutu te eza makamutu ape ça peut deviner ce que vous faites d'accord mutu la mutu ça on loba mutu na bato to loba na raté merci d'accord mutu la mutu la famille mama tondo ina musala problématique pas binginga mama tondo oui loba na ngapa non ko s'adresser na ngapa loba na yoka c'était na vie on a vu que ça la agité tu vois bon bah tu n'as qui question faut dire que pourquoi oh c'est qui mutu mais non ça pas voice il fallait qu'il m'en loue enregistrement nanga parce que enregistrement ya kitoko pour la vie nanga donc bolinga te na enregistrer kango nanko parce que Luison tito solo na ina tikali ko fingete na tikali ko koloba mabete na ye ko binisa image na ye o binu lelo bozolo ba na 2026 que soka mibomi azaki na ba vidéo mitaka yango Luison bomi ngana ko sabino tant que un enfant de Dieu Luison bongwanaki on est d'accord na ko soigner image à Luison parce que ngana kwa na Luison yo ne pas très pesa explication c'est là la sisa kasi OK aussi c'est là que c'est la sisa te kadizela OK question on va poser question madi Fazela noko madi balobi binonde bobomi noko yo biso kasi ya la Zela c'est maman maman le baté c'est bon madi Fazela répond à la question là donc on va répondre à la question là par rapport ya ndenge alobi ke ba oh ya lo visela baba tondo na ye potosika tokuta ina faire du coco natanga kopara ya makambo ye bolinga ina mutu atunio ole malala ni na vie na yo ala poto na obete ile passé nanga non dans le manaf na Luison mais to bimara biso lisusuté ni bato so balinga les alaka bongo tu vois na expliquer si na opin la famille nanga ndeko la mo ya balé afana na Bordeaux asali mariage parce que la Jessica mon église to ki ya na ki ninga na ki de Bordeaux to dal garçon d'honneur na Luison na ici faire dit abi langa non na ningo sa la vidéo na Luison té ozoyoka so elle a commis place so te ba vidéo to sali la vidéo bato ba veste to sali la sa vidéo na Luison kakaté to sala ki 3 personnes 4 personnes elle a commis place yo Luison ningi to sala vidéo na ici le vérité que fait koko aboy to sala vidéo abi langa isani
Donc, on est dans le tout ça, la mission sur le sac à mission, mettre le sac à 3 personnes, 4 personnes. Nous sommes bien. Nous sommes les vidéos là, ils ont oui. C'est un gars, vous voulez à Tomboki, à Benginga, la Pekisaki, au sein de la vie, non, ils ont encore besoin aussi, c'est si là, non. À qui il va se raquer ou à faire. Et si, gars, et c'est si là, là-haut. Mais, vous savez, tu comprends pourquoi on a l'usant. Nous devons se dire que mon bas là, moi, ma tête pour na, azani mwakambote, au moment où tu viens là, il y a un mongo, il y a qui cause, il y a un mongo. Et les qui n'ont fait d'ailleurs, à cela, à bout de leur compréhension, makambo yaki, aïma, on peut la tête, on dit, yakaba, sonia, comme la zouanae, à tel comme il y a un il y a l'usant. Bomba banina bango mais tout ça wana nga na ko boya ngokaka ozola nanga bien pona ni kaba ko bomba tina kaba ko banga mutu te loko moko te donc on ezala ki bat ba otu na ba question pas ni otu na obi na kala l'illusion la vidéo ça l'illusion te tout ça ba ndeko donc ba camarade pardon après Ferdinand Zoua les ba lo bisa makamada yaki Ferdinand bisa ba Zoua na e na l'illusion donc il a le comme côté là ça la utiliser l'illusion na nini so yaki utiliser l'illusion da yaki so za vidéo so mbela kata mbetu to na le biso vidéo ça la biso ni ça to 4 personnes na otu ba vidéo ya otala ni compte na ngeza to za 3 personnes vous comprenez et si nango ngala zone nanga fela c'est ba Zoua na mta so ba Zoua na yaki Ferdinand da comme l'illusion so ke pas ko Rosette wota boya ko sala live wana Ferdinand silika ba shoko ba makangi ba bloquer Rosette makamala pour la boya ko sala l'illusion live vous comprenez et si nango la peine à bailler dans sur la peine à l'illusion tout si elle va combiner libellé oui la biso eza libellé à quelqu'un ça la vidéo na libellé pour la garçon la libellé na répéter et vidéo na vidéo na na TikTok batango ça ba live après la défenseur aye ko bimise pas la ke allo Patrick limbi sanga ndeko na ngai ndina fipa donc ce que la page la défenseur moi la défenseur a singa besoin à faire dire abi fait ole la bolingo oka pour ko la muntu amisu na finga nga la défenseur akufita zali abenginga abina ngai Patrick limbi sanga ndeko na ngai ndinga na finga kiyo kala mutatinga na finga ndo yaki Louison mutatinga na finga bino bola menzo kandi yepe azana makambo oyo na moni vidéo esalinga pasi vous comprenez so beti Patrick bikanga na continuer vidéo na okota na suka jida pa mataka ya Patrick limbi sa quand tu bien Patrick ko sela muninga liko sela muninga nini tele abi abi ko tonga pourquoi et pas la défenseur la défenseur a finganga ba vidéo ezana so ko betinga na otindo lo na page no otia ngata choqué ngata na yo bien o finganga pas la défenseur na sali yo nini la kanda wana na mutu na ko na kanda wana fungula live tandi ko lubana beta so batunde to ibana lizo nini banda Angola boye après quand tu as bien vous wana ne mutu o confirmer que azaka des fois oui na ba tinga na lobi ngala so to bima na wona bomba te na wanga na te abi ngala ila bisaka to bima après quand tu as bien ngala lobi ke ya ko to ça l'émission on ta tuninga vrai ou faux que on a lizo bo bima abi vrai pour la bomba qui te na ba ko vérité vous comprenez na bomba ni na ba ki oui voilà namona ki ba vidéo ngo na ba page oyo utuni Rosette atuna ki o question ngasko question ngeza boy noko ni solo ya yo li solo o eza débit na ye après na kati wana ndeko na biso abongo wana kami pese pa Yesu wana yo ozate te menga na poser question moko tangu ya mi pese pa Yesu to lekisi déjà ba rando na bino makambo nyonso to esili est-ce que yo bano sola te lokote mais est-ce que oyeba ki ke azana vidéo moko quelque part na li solo kaka et loko te sabata ko na yebi loko moko te sabata likolo na yebi loko moko te ya loko moko te vidéo oyo ezo sur na yeko yo ka na live na ngalo yo zala na ngote wana biato yona oui na yebi te na ko ka lobby na live na mutu amati akangi zolo abateka ka de ko lizo akangi bato na live na lobby ba ba kinga kangi la vidéo boko oui na miso Karine et ye na live na lobby na miso Karine kena zala kinga la yebi attaque vidéo na que 3 filles moko Europe babande ko gérer ba bete lokuta bete na yebi da yeba peut-être que vidéo ya le jeu za mususu o 3 filles na yeba kinanga ngote sabata ko na ko na yebi te on a biki na le baki na maki il faut to bimanga la loi na le baki te la limite na bongo bomba on est les cas déjà oui na yeba ka monel lobby fimora mati on asengala ndoko na matakangi zolo la ka peut yeba ka pe lobby ka yeba ka pe ka lobby ba vidéo wana botu na mutu question sur la tanga mama oyo pardon ngale pour mutu akiti mama ye batu pourquoi ça qui nous a agité trop babi on ça qui nous ont pourquoi batu question wana o ko la tanga makasi wenini bino ba bolinga ko senga batu mbongo ba kulungu ba nini kuna azana kati za ya azana kati ba ko zanga te ba ko kiyo pardon papa ezaya tika ko ezaya merci na sala ezaya aza agité pourquoi on a agité pourquoi autant comme la tanga comme na kena wapi on a agité pourquoi ezaya Patrick, c'est là vous qui Patrick, c'est là vous qui 2 secondes. Non, je pense que Nenge le dit, il y a bâti l'illusion, il y a bâti l'illusion, il y a passé qui mène dans l'illusion, bon, dans le moment où il y a les cas qui dans live, il y a Rosette,
oye koloba makambo wana olobi yo moko osali live olobi makambo wana diko nakoyeba na vision banda na ngola ya koyeba pe lizo ntango yo ye avant loba makambo wana ndenge lizo azalaki na makambo ba video ebimaki na oyo olobi yo moko sasa mutu ntango bande komona lizo bande komona ye akomaki ndenge olobi ke normal a changer na ye le monde qui normal en fait pas que toi bon ça m'a tono on t'a couché bo bateke famille lizo ba vivre na réseaux sociaux té famille ba yeba ke ko banla ngola Congo ke lizo ça des fois ba yeba ke ngo beba tiko ko ba na yeba ke ko na ngola non ba kimsa ke na Texas déjà pas famille na ko yeba mais yebo personnellement alinga ki biwane comme en internet en fait nani mama tono ezaki eto ça la rado nyo ça la kanini nyo ça la oui c'est ça donc on va dire quoi muta kufuka ko kolanga banini eto ça la kanini oui non là tu as raison c'est muta na rado nyo se biba mais lui personnellement alinga ki biwana mutu aloba alinga ki biwana te siko ko to nganga pourquoi ezaki eto ça les rando au lobby na rappela lobby na yo so muta ba mo yito ça ba rado bo mo na ngote ko fane ko bike pourquoi le baki na yo yeso akele ko to finga ngati ba finga pourquoi vous savez elle a tout ça la kakano ça la permis hein akunyo ça la permis elle a kufa so ba ke beka dans cette kufa so video le bino de tirer même ba bele parce que vidéo na kata vidéo wana tout tika hypocrisie elle doit la rado ba mo kuno tout ça permis na sim ke dans le baki na ndima ki tout ça mo so ba tout mo la kingai na ndimi yango na ndimi ya tout mo la kingai donc ça d'accord ya tout mo la rado kenda rabongo na ndimi oh boni bolo la chama kasi makabubo ko bete ba vidéo ba zukuna etalinga na nini na lobby on a dit makiaro pendant la nini na rando nyo ça a permis to finga na finga ma finga zo kareni le soir qui t'a confi pour le bani et ça normal na rando il y a le bega la zone c'est lié na kiti merci o ba lo ba jiba fou o tsaka moto musique sanga o tumba ngai na suki wana no bateso na lefa moto bon maman Matondo omoni zali ezamawa tozana tozana ezamawa tozana presque 9000 bateaux bazolanda yo na minute yo luison arozonga la société na mokili elingi oloba lelo congolais les mêmes lié boye kolelela mwana na biso awa vous êtes mauvais Rosette Kongosa beauté divine kizengi oyo nani Mervine Bodoga si bino nde bobandaki kolanda mwana na biso na privé bobandaki kolanda mwana na biso na privé bozo senge mbongo boyebi eza nini video ya mwana na biso eza deuxième video eza première video te eza deuxième video mobile eza na Congo mobile na koya na kombo na yo pe oza na momwasi na ndaku liwa ya Luizo eza la vrai parce que na koya na kombo na yo yonde yo kizengi oyo ndo pesa ki liso ba Mervine Bodonga na association na bino bandoki bakomi ko lobisala mwana chantage na privé e bembe mama na yo bino soki bozo kanisa na mwana kufi te mwana kufi akufa te kasi eloko ezote ya biso ezomonisa biso hypocrisie ya internet ezomonisa biso hypocrisie internet les mêmes bato bo vandela mwana na biso na internet les mêmes bato boye ko lelela biso awa soki lelo Luizo azwa dépression na famille sundolai c'est vous bato internet soki lelo bozo linga boloba o famille ndeza mabe famille eza boye na boye famille liboso kokende ko beta Luizo si bino nde bobimisa mutakala nae ti famille abandonné bino bato bobimisa mutakala Luizo avant mutakala nae famille ne beta Luizo te merci pour les cadeaux bino nde bobimisa mutakala Luizo ti famille nae kenda ko beta après les mêmes bateaux je salue la présence d'Isaac et Kaba les mêmes bateaux boye kolele la biso awa tala beauté divine miso ko vimbo boso ni soko vanda na kiti 8h du temps botale la biso Rosette Kongosa mwana na biso quel mwana Luizo soko zana bomo itala bango bien soko zana bomo ou bien soko zana cimetière omoni bango sikoyo bandeko na yo ba kongomani omoni bango soko za envie na soko za na bomoi tala bango kitoko na lobi je pèse mes paroles soki Luizo aza envie soki Luizo aza na bomoi soki Luizo akufi
ata la bande kone siko yo oyo babandaki kofinge kolapide les mêmes batu baye yaya nebiso vérité Louiso akufi ozo kanga très bien mutozo koma aza envie yaya te Louiso akufi soki akufi te abima sala lela biso video Louiso akufi soki bozo kanisa eza sango ya lukuta bato misusu Louiso akufi te kokufa etalaka RT kokufa etalaka RT mwana na kufi lelo tokomi déjà les 3 soki mwana na kufa katembela sa bimeli biso Louiso akufi Louiso akufi kasi boyaka ko bino de bobomi Louiso tango mutakala ne ya awanga nazalaki na nde na koti na monde ya bakino na komi nazaki na monde ya baswahili na nazaki déjà na monde ya bakino bazo fine mabeli yaya yokanga je mets ma main en coupé soki Louiso akufi te boya kokatanga loboko mwana na kufi en vrai mwana na kufi sango aliwe yaka deux fois te soki Louiso azala kanvi mbela si abimi wana eza bezte poisson avril et qui le premier mwana na kufi oui mwana na kufi mwana na kufi bomisa na semblate akufi te na commentaire lukuta akufi je mets ma main en coupé mwana na kufi lelo azana malili me bazana makasa kosalele ba live bozanga kimia na mitema boko zanga kimia na mitema moni mwana wakena makambo ebele na motema akena makambo ebele na motema na ebongo babimisaki deuxième vidéo na ye omoni première vidéo na elekaki azalaki asa zongi na actualité deuxième vidéo na ye asalaki yango na 2026 ande bomie tangu mwana mobali ana atindi ba vidéo atindeli bandoki o nyoso o bazolela awa babandi kosala chantage soko pesi biso $30,000 te to bimisa vidéo no parce que bamonaki asa komi kolatela mba pembe bakanisa za docteur na poto nde loko ebomie akokaki pression te yaya yo mutozo koma sukuma talulu oza na Congo yaya na ngai aza na Bordeaux aza na matanga ya ba Louiso yaya na nga aza na Bordeaux aza na matanga Louiso akufi yaya yo mutoza na Afrique koloba te Louiso akufi te Louiso est mort akufi namoni kizengi moko boye ezala vrai ezala faux oza na droit ya kofinga nzoto ya mama ya Louiso grâce mbizi mabele lokola allonge ekomi ndenge nino finga libolo ya mama ya Louiso parce que mama na sali yo nini soki Louiso akufa te pourquoi ozo mélanger mama nena yo kakate na makambo na biso sauter ozo ekofinga mzoto ya mama ya moninga na yo sans problème parce que po ya koluka visibilité bamona yo po lobi bamona ozo finga libolo ya mama ya Louiso libolo ya mama na yo grâce mbili bosala kabaje parce que moi j'habite pas France mbele na sina beta yo ngana beta na ka awa mbele ngana sina beta yo kitoko mama ya nani ozo finga nde mama na biso mama ya Louiso ndozo finga libolo na ye mama za na pasi lero azolela mwana ne aza na malili ozo ya kofinga libolo ya mama ya Grace Mbizi ya mama Louiso TikTok pesa bino ma opportunité TikTok ezo pesa bino ba monopole moko boy ba opportunité moko boy onga na koki jamais koloba peuple congolais nalingi na loba boy Louiso akufi Louiso il est mort sango matanga yaka deux fois te kaka ndenge balobi na nte eza lukuta bino bozolinga lero famille na pasi e ya koyebisa biso akufi famille na ya Louiso eza biso bato internet to sitoye to lobi akufi lelo toza les 3 déjà
2 jours nyonso Luizo mbelasa bimeli biso na internet. Kaka ndenge abimi nante, Luizo est mort. Après été ya biso. Été ya biso. Ennemi no azande konoza na makolo na ye. Les mêmes bato ba finga Luizo nde bazolele la biso na internet. Botika hypocrisie, hein. Mwana na biso est mort. Mwana na biso akufi. Mwana na biso akufi. Mbelase abimi, semeki national mbelase ale. Asele kosa, epesi posa. Bashino papa oyo, papa, mbelase aye kala. Aumela kate. Biloko epesi posa, mbelase aye libiso. Kaka ndenge aye nanute, azana malili ye moko. Na poto be basi babimisi miso, basi babimisi mitema. Parce que akufi, abelite. Epesi posa, mbelase aye kala. Epesi posa mbelasi aye. Papo chinois na pilipili. Mama bibundeli. Bibundeli na biso mbelasa bimeli biso bibundeli. Bibundeli na biso lobi papo bakisi bibundeli. Epesi posa mbelasi aye. Kaka ndenge aye na nute. Luizo akufi. Kaka ndenge aye na nute. 2 jours oto olela. Luizo ata soki poisson d'avril. Akoki kosala 48 heures te. Depuis liwa ya Luizo eza na 48 heures. Luizo akufi. Akufi mwana na biso akufi. Eza poisson d'avril ezaka les premiers. Mbelasa bimi epesi posa. Parce que bino bo chanjaki mwana na biso contenu. Contenu na ezalaka lisusu te epesi posa. Contenu na ezaki mususu. C'est les mêmes choses de bino ba congolais mitema mabe. Batu bolia na mutamba boza wapi. Batu tango mutamba za ministre. Bobandaki koyebisa biso mutamba boye na boye. Mutamba boye na boye. Lelo bosundola mutamba parce que azana prison. Bosundola mutamba. Parce que mutamba za na prison. Ndeko no ba mona ke tangu ya pasi nous. Luizo soko za envie biso nde bandeko na yo. Ngana sala ka politique, ngana za kaliso makamba ba rando te. Mais lelo lingyo ko tsanga na rando po ya liwa na yo. Ngana za kana muto rando te. Na bima na ngana rando, na koma na monde mususu. Kasi pona yo, depuis na koti na mbetu, na bimi na mbetu na nte, e komi na kende na live na komi loko na muto aliboma. Nzoka ba peuple congolais partout dans le monde entier, mwana na biso akufi. Luizo akufi, il est mort. Aozonga lisuste akelibela. Asili si voyage nae. Balobi rich en destination. Akomi na destination e abandaki kokende. Akomi etika lingana yo liwana biso kozala ndenge nini. Etika lingana yo liwana biso kozala ndenge nini. Ekozala malédiction ya bénédiction. Bino bozo la pide za pede. Masumu ya kipede nde masumu nyoso nzambe aboyi na Bible. Meme ki moyibe za masumu, meme ko finge za masumu. Soki kaka ndenge asalaki masumu ayebi kokunza ba genou na ye atubelaki motema ne kopema na kimia. Akunza ki ba genou na ye atubeli. Ye a changea ki liboso ya kokufa ngana yo sikoyo. Ngoto zana na barando ko lapida kabatu. Nzoka mwana na biso auti kotika biso. Dossier ya Luizo na kangi yango lelo na kozonga na dossier ya Luizo timkolo bakokunda ye. Na kangi dossier ya Luizo lelo na kangi yango vraiment complètement dossier ya Luizo. Na kobanda kotala lokola ndako avoise ezozika. Courage na famille, courage partout. Nzambe apesa bino makasi. Merci. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.